pasi mama bayaya bango bayaya bango bayaya tulana ni bango bayaya tulana ni bango ye bayaya tulana ni bango bayaya tulana ni bango bayaya tulana ni bango bayaya tulana ni bango ye bayaya tulana ni bango yo Kibangu yende mabigisi na biso Sabati na yebona yolo poso moyino misosola nanwe Mama tata yo misosola nanwe yo Bayaya tulana kibangu Bayaya tulana kibangu Bayaya, mama, tulana kibango mbolo. Bayaya, tulana kibango. Bayaya, tulana kibango mbolo. Bayaya, tulana kibango. Bayaya, tulana kibango. Kibangu yande bolozi Kibangu yande bolozi yande wadubangi nakombo tata mwana mpe molimo santu balandi émission na biso topesi bino mbote ndenge bozalaka na patience kolanda émission na biso ya solo tokumisi bino tika te nzambe apambola bino lelo tozali na mboka Paris tomekaki kosala effort mpo tokoka kolanda bato oyo bino bolingaka bato oyo bino botunaka ya solo mingi na émission na biso bakomelaki biso na ba email mingi pe babengaki biso na ba telefone na likambo etali Papa Wemba ya solo mingi tomonaki na image oyo topesaki bino na émission na biso elandaki Papa Wemba ayaki na centre d'accueil kasi tolakisaki bino ba image ya pamba musala ya salaki amour ya lakisaki kasi son ezalaki te bato mingi bayebaki te maloba nini ya sololaki na mokonzi ya bule mingi pe bayebaki te ayaki kosala nini kuna ya solo ndenge biso tolobaka ngai nazali kaka mowumbu na bino nakende kolukelaka bino baposa na bino mpe nakolukelaka bino ba image lelo Papa Wemba andimi sidaki mpona kokumba salle oyo ya monene oyo papa Diangenda atikaki oyo lelo chef spirituel Papa Kimbangu aye kosilisa yango nakendaki kuna masolo oyo tosolaki nga na ye évidemment tozalaki wana mwa bato baike tozalaki une affaire ya 6 à 7 personnes na maloba oyo nga na yokwaki na kati kuna balobaki na ngai oyo nyonso yoyoki awa vraiment mwana oza na chance mingi ya koyoka maloba oyo toyebisi yo lelo mingi même ata na bandimi na bakristo ya église kimbangiste mingi nanu tosolola na bango ndenge tosololi na yo te na yango nabimaki kuna avec beaucoup plus d'enseignements religieux et beaucoup plus na bolingo oyo papa na papa Jacob apesaki ngai. Donc surtout la malamu ezali premier entretien na yo na le chef spirituel de l'église kimbangiste pe masolo oyo basolo la kina yo kuna yo sepela kinango et puis et pesaki yo makanisi ebele pourquoi koyeba le kimbangisme na yebite parmi ba masolo wana li solo nini oye marquaki yo li solo marquaki ngai évidemment sur toute l'étendue il y a RD Congo il faut tout ça là makasi mingi pour yemoko le prophète papa Simon Kimbangu atambolaki na mokili oyo ye lutte oyo amenaki pona ke moto moindo alongwa nesika oyo azali
mingi na population ya lelo bayebi mpenza masolo wana te na ndenge colon basalaka ye. Quand je dis colon, entre parenthèses, belge ndenge basalaka ye mingi toyebi mpenza masolo wana to. Alors lelo il est grand temps lokola to comprendre lisolo yango ndenge ezali, il est grand temps lelo la chaîne à télévision la RTL qui et banda vraiment que diffuser un message moko ya makasi à travers les téléspectateurs. Il y a sur toute l'étendue, il y a RD Congo. Ce qui est possibilité que vous allez vraiment émission wana bazala en collaboration aussi na ba chaîne mususu pour na opesa bango ba image oyo fort oyo le kaka pour na ko faire connaître ba œuvre nini oyo le prophète Simon Kimbangu asalaki sur toute l'Afrique. Ce qui tozali na ba prophète tokozala bango mine mitano zomi kasi papa ki Simon Kimbangu azali parmi ba oyo basengeli bazala na honneur awa na Afrique. Naza na lisolo moko personnel oyo nakoya kopesa na sima pona na tina ya prophète Simon Kimbangu. Ya solo merci to comprendre vraiment makambo zali koloba ezali kosala biso mwa moke kokamwa bato pe bazali kolanda biso bakokamwa pe mwa moke mais bakamwa te parce que papa Wemba azali mwana mboka, papa Wemba azali africain, papa Wemba azali moto mwindo. Ya solo likambo ya papa Simon Kimbangu bato mingi bazali ko ignorer yango mais mingi pe lelo babani ko reconnaître yango ezali likambo ezali pasi. Papa Wemba bino bozali parmi ba minoko ya mboka na biso soki olobi likambo bato ebele bakoyoka bato ebele bakolanda donc bozali lokola bapanzi sango. C'est vrai tant bozali ko panza sango bopanzaka pe sango ya makambo ebele.